Ouais. Sondenge nini. Emeraude. Mbanga ya talo. On est là. Yabasam. Willy Boudoukou. Connecté. Topanzampoke. Bonjour, 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 bonjour les amis. On est là. Willy Boudoukou Queer. Henri Kebea. Oya Box le Kassayen. Son Kitoko. Ah. Yango il faut ça na ba consultant. Consultant pembeni. Bemerod. Henri Kebea. Ben biso ke kata. Oh Willy Boudoukou oncle no propre. Na consong elayo. Michel Adouce. Henri Kebea. On est là. Camerounais. En America. Nani azobenga. Bozela nazo numéro à France. Nazo numéro à France. Allô. Allô, bonjour maman. Bonjour. Pour moi, il y a la bengi, comme WhatsApp, c'est pas grave. Ah, oh maman, oba. Nanu good na démarré mission te yo lingo banda déjà donc. Tu quand même besoin de démarrer déjà. Parce que la scène que la bâtiment se bazar va partager parce que mission aux de la surtout dans la bus surtout bota. Oui, maman, banda. Dans la émission oui, yo comme les Coco Arafat Makizembe. Donc grand frère propre il y a Ken Piana. Ken Piana ga moko plutôt pas les simbo na simbo. Donc mais ce que je n'ai pas aimé, il y a comme ma vidéo on a fait moi la mouquette. Ce qui est l'histoire, c'est normal les familles qui maman, mais n'a annoncé mission te. Est-ce que vous pouvez s'arrêter 5 minutes n'a annoncé? Ou bien dans 5-10 minutes pour n'a annoncé te mbalamo yom to démarrer mission. Et ça va rater. Olia mout. Ok, à tout à l'heure. Bandego. Na salama na ngote, émission na bandité. Mouta bandé là c'est déjà sujet important ça sujet. Sans plus tarder, na otsa boîte na ibalé. Ngai wabino Johnson Keto le pasteur sans Bible. Moninga na bino, papa na bino, deko na bino, cousin na bino, leki na bino, no yaya, o nyoso boko benga. Nazali wabino. Nazalaka na bino. Yes. Nazalaka na bino. Willy Boudoukou matumboli. Lelo. Toye na sujet moko. Oyo. Ego sunga yo, ego sunga nga. Ego sunga peta mususu. Muto toko lobela. Mboka na biso. So e komi ndenge komi lelo. O muta yibi mbongo batikiye. O muta bomi mutu batikiye. Parce que ba anti-valeur eleki. Ba valeur to longola. Okomola mukola kobanga mona mukete. Mona mukere kobanga mukolote. Mwasi akofinga mobali. Mobali akofinga mwasi. Oyo kuna ko violer. Na Kivu batikiye. Oyo kuna violer na Beni batikiye. Alors nyonso wana babenga ngo ba anti-valeur. Ba anti-valeur tango esangani.
et ça là qui m'a cambo moi évolue bien zaté c'est que biso bata média babenga biso quatrième pouvoir donc tous à la rawana pour te veiller ma cambo et kende kitoko mota média pas ya vandi miso na ezarabe ya kofongama miso na ezarabe pai biso totekaka diamante totekaka cobalt te biso bata média bata presse totekaka nguba te totekaka information safi lumande totekaka information neti nga business oyo na imaginaka na vie na nga na sala ezali ya okoma commerçant ya ba café te vendeur d'information à la recherche de l'information puiser l'information là où l'information se cache moi je vais la puiser la traiter et la partager. C'est mon rôle. C'est notre rôle. Rôle ya média. Willy Boudoukou, le brun. Rôle ya média yangwana. Information sur les arts. Attends, on tambour la balabala. Son amoni sika moko. Obitumba. Na télémina na nina yeba. Est-ce que naza safe? Est-ce que la cause est image? Est-ce que la cause, est-ce que, à l'instant, je prends une décision. Ah, je dois filmer. Oh, Salé. Salé, ne t'inquiète. Personne ne va m'influencer sur ces dossiers. Je vais parler en âme et conscience en tant que professionnel. Je ne serai pas intimidé, je ne serai pas influencé, surtout pas du tout. Je suis Johnson Keto avec ma personnalité et je le resterai. Donc je disais, rôle ya média, ezali ya ko zwa information ko traiter yango, ko partager yango. Mais dans notre rôle, c'est informer, éduquer et divertir. Beaucoup moins la différence avec les médias. Au moins, la BBC, à peine à BBC, il y a un programme pour divertir. Il y a un programme pour éduquer. Il y a un programme que les infos. À 20h, ou je ne sais pas, quel est chaque dit Patrick Ekofo, mon ami. Au moins, le journaliste, c'est dit Pessibino, quelles infos. Au moins, l'émission, on nous divertit. On sait qui s'abino. Informer, éduquer et divertir. Alors, tout homme de médias, surtout nous les reporters, journalistes et reporters, nous sommes à la recherche de l'information. Cette information comme Melinga. Merci. Menga peut faire qu'il y ait une information. Si on a eu chance, information comme Melinga, Narotala, information Oyo. Comment il faut la présenter en haut, ça Philomande à comprendre en haut. Comment on a présenté en haut, Patrick Ekofo à comprendre en haut. Mais au départ, naebi audience nanga eza nini. Est-ce que audience nanga eza basi oyo babimisaka mabele libanda bamibali oyo babetaka mibali basi na bango audience nanga yangwana to audience nanga eza ya batu oyo mitu na bango esala oyo babengaka chaque média ezaka na ligne éditoriale. Netinga
bokomonanga bamakamususu o papa que tabeti o zangile akipango te. Moi qui vous parle, je m'intéresse pas à maman Boké. Bactère à ma Boké, je le connais pas. C'est moi. Oh Bokechu. Azo sa l'émission Morazo Finga. Moi, je ne regardais pas. Moi, Johnson Keto, Debs de Mukalinga, Gimasenga, Narutala Nanga Bokechute. Parce que je sais que Nga, Nakozwanange Loko Motuya, Te na o Nazotala. Moi, je préfère regarder un journaliste de la France 24, Azoloba français, Nalinga, Nayoka Momoko Yasika, à l'obito tournure Moroboye. Na français à lobby. D'un qui n'a dit, ah, là c'est bon. Je prends ça. Ça devient mon langage courant. Ah, yoka vocabulaire oyo. Journaliste français oyo. Na France 24, RFI, à lobby. Yoka tournure. Pour français, ça vaste tête bami. Ça vaste. Au bando loba. Au commis quelque part, dès que loba, au tie pause, au tie virgule, mon lobby te virgule. Mais mon toi zolandao, au ebi français on comprend que yo tie virgule. Au lobby makamomoko, au récupérer au tika ikuna, au yo récupérer en côté. Comme pesoro lingi au lobby, j'ouvre une parenthèse que je dois fermer, que je fermerai bientôt. Au lobby. Oyo wana eza eteni ya eloko mosusu olutiaki kaka na katikati po epesa lisolo elengi eza français. Donc nga na s'intéressa na biloko ndenge wana otala na bi ah safi lumande no ba safi ndonga molanga safi ndonga yeko kota neni safi lumande yo yanga tala mwasi oyo Ndenga lati pantalon na yeki toko na koyebi sape maman na nda alata boye. Un exemple, un bon exemple à suivre. Et non, ça fait le mandé alati bi tchanga. Et j'ai un petit cas, tout ça va expliquer média pour média kota boboulou. Alina mimi on andako. Lisolo ezali boye. Navan kilobi. Ba vidéo comme linga. Ya moi la mobile moko na yebiete na mona ye jamais la vie nanga. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On appelle ça en français. Ni d'Adam ni d'Ève. Donc na mona ye jamais. Et ça français pour le bagage montant na yebiete. Alors le rôle la biso to traitara ba makambo. To panzaka mpoke. Na lobi boye. Acti oyo mwana mobali oyo asali ngai Johnson Keto en tant que un homme de médias, deux parents na sepeli nangote. Leader à communauté 3 na sepeli nangote. Mais quelle est la meilleure façon d'atteindre yé? Tika ce qu'on a traité information oyo. Titre ni natia na vidéo na photo oyo de façon que ça la moins choquant. Parce que vidéo na comme ma vidéo mbala mon na Facebook té. Na titre o na tiaki nani ayebi mwana mobali oyo alukaye pour makamba ça les Sonia tika buzoba oyo. C'est parce que ça buzoba. Bato ba commenter photo ngo bino banso bomona kiango naza na tina na bomba ngo te zela photo ya mwana mobali zela soki caméra na biso kolakisa
Voilà. Photo ya mwana mobali yango oyo. Totiaki photo yango oyo. Te kotikela ekanga kanga apanza pokete. Ekanga za na style ya ye biso to panzaka dans langage ye mususu. Ye yo mwana mobali. Alors tant totie boyebi ndenge zalaka batu babandi ko commenter na ndenge oya bango. Mwana mobali azofina soko tuninga video na tindeli na inbox. Mwana mobali na video azofina mwana ya batu ya mwasi mabele. Buduku loko lingina loba. Azofina ye mabele. Azo liambanga. Mais nakotala ezo bima loko la tata tika mwana. Loko la mwana za mineur. Ezo bima. Je ne confirme pas. Mais la batinyo so bazo talango balobi te tata oyo azofina na otindelo buduku. Donc yozo ta l'émission oza la page te. Ebimi ke azofina mwana ya bato ya mwasi mabele. Mwana ya mwasi soko tali to panza mpoke mabele e bandi nanu kobota sika. Mabele zananu mike nase okomona ba whisky ezali wana toyebite soki mwana mobali amelisaki ya whisky avant bakoma na étape wana na to nini wana na yebite. Mais ngai na miso yanga c'est que je n'ai pas aimé. Ya komona ndenge azofina ye mabele na lobi que sûrement cette fillette n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans ou même elle nage dans les 14-15. Comme je ne peux pas juger, comme je ne suis pas un juge, na lobi bolukelanga ye bato babandi komelanga na ba inbox kamso babandi kokoma kombo na ye Coco Arafat Lekia Makizembe kombo na ye boye. Moi nabi na considère ngobongo te. Sûrement message oyo e komela ye akoluka abenga. Pourquoi ya bayaya baba plan wana te na ebite so pourquoi balembaka te mwana anaza mwana muke aza ya mundele ametisu mundele, qu'elle soit congolaise, qu'elle soit mundele, qu'elle soit mwana ekolo nyonso soki mabe ezali toza ba parents tokoki ko encourager yango te. Alors, na annonçaki que na rosala émission à 14h pour la sujet wana. Batu ba encourager ngai. Batu ba encourager. Mais et rosala que le monsieur abengi ngai. Namona kaka phone nanga eleli monsieur Oyo soki Coco, il s'appelle Coco. La phone nanga ya 141 mutumoko abenginga un instant natia bino son natia son il appelle naye boyoka tanga benginga namoni un numéro qui m'appelle na yambi yango mala moko baninga na intimidation na sola na soki maketo soki nani laisse ah papa yo benganga comment zo déformer kombo nanga
Mbalamon a reconnaître foi naïe. Et puis les restes, Boyo Kabino Moko. Oh là là. Ok. Ok. Olobi osola na brutalité. Sola na yo. Osola bien te. Olobi osola na respect, osola na respecter. Yo oyebi nga osola na respect. Mais osola na respect. Olobi oya na brutalité, non? Allô? Olobi oya na brutalité. Bon, ok. Ok, donc ça rendez-vous. Et pas yo monanga. Et là, tu n'as Thank you. Nabi, thank you. Nalobi, thank you. Olobe osubi sangati, mais Nalobi, thank you. Oh, you olobe osubi sangati, thank you. Olobi osubi sangati, na ebisio, thank you. Monsieur, tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas utiliser deux langages. Tu me demandes, tu me dis que tu vas me faire uriner. Tu as dit que tu vas me faire uriner le jour où le monde en a. Et au même moment, tu me demandes moi d'enlever les vidéos. Sur Facebook, je n'ai pas mis une vidéo, ok? Sur Facebook, il n'y a pas une vidéo de toi. Tu parles de vidéos, tu parles de vidéos, n'est-ce pas? Non, tu parles de vidéos. Tu as parlé
Et écoute, tu as parlé des vidéos. Sur ma page Facebook, il y a aucune vidéo de toi. Sur la page Facebook, je parle bien de Facebook. Et tu me promets, moi, de me menacer. Les jours où tu me verras, n'importe où, tu vas me faire uriner. Alors, fais-les. Tu me verras n'importe où. Je suis dispo. Je suis dispo. Fais-les. Ok. Parce que on a fini qui va bien le on y ose nous pas de l'eau. Et après nous devons montrer ça pour ça émission parce que l'émission bien ma comme bien au sol ça pour ça l'émission bien ma comme bien comme na tela. Ou bien là comme ça ça pour ça va émission là pour ça la bien le bien pour ça qu'on émission pas ou bien là on va bien on a maté. Nadia Ambon on avait émission té. Ah bon ça bien télé mes amis autre photo. Nazande contre les anti-valeurs. Nadia Ambon on a émission té. Ne crois pas que ça Madame Yaouliambo, mon émission à YouTube. C'est pas moi, c'est pas mon genre, c'est pas ma trempe, c'est pas mon acabit. C'est pas. Je suis contre les anti-valeurs. Notre pays est détruit à cause des anti-valeurs. Participer à cette émission, na 12h, na 14h. Benga live na émission comme ça au loba na émission que ozokana oko boma oko subisa oko salanini benga na 14h il y aura une émission okoye baneni na omeme la tendance nini na omeme l'émission wana oliko banda ko silika avant oliko banda ko loba mais au lobby otali yango déjà otali Facebook non non bandana na kozala poli osololi na ngana polima parce que obandi polima te banana na kozala poli tu n'as pas été poli au début et maintenant tu te rattrapes au niveau comme poli banana na kozala poli bonjour monsieur obandi déjà ko déformer comme nanga o yebi bien voilà. Bolandi conversation donc bobonga marabo sombela anga po pona osuba na osube belé omoni mutu okoza na tort mais façon na yo que s'exprimer au monde bat bayokele mawa aibi façon nga na aborder émission té ma benga avec brutalité. A subisanga. A osa aboy. Ba maman, ba papa. Toi na bana. Sa filumande toi na bana. Wili boudou tombe salama comme na sentimate. Vidéo azo fina mabele. Moi na je crois. Na boy na condamné monsieur Oyo d'avance na lo bakazo fina mineur. Mais battu sur la tendance na que moi na naza mineur. Moi na cause ya yo. A cause ya yanga. Tout ça ba kai belé na kati na communauté. Tata murubu akota libala quelque part. Azo komi kolia maman na bana. Afina bana mabele. Ataka bana misapi. Po bolinto panza mpoketo loba. Tobenga nyama na kombo nango. Nabenga kaka nyama na kombo nango. Base belé. Na kati na communauté na biso. Soki to memi makambu na mawa kaka. Toko koma logo la Congo. Mutasale loko. Tikai ye. Yokela ye mawa. Ngape mkono osalango. Yokeli nga kaka mawa.
On ne peut pas construire un pays, une communauté, une nation avec des anti-valeurs. Il faut tout dénoncer. Les lots, Titan Boloba côté, Kagame, et comme ils vont, parce que pour les journalistes, dénoncer qui? Parce que courage, ceux qui biso corporation na biso ya ba journaliste. To comme ko banga pour ba subisanga dans sa émission on a 14 RT. Mawa. Solange la mère de Dieu. Et comment Mawa? Alors nga Johnson Keto. Nana nga makasi ya obunda te. Nana nga na ngote. Nana nga na ngote. Mais je sais que makasi nange zalaka nalingana zala côté la vérité, du bon côté. C'est ça qui fait ma force. Yango ne gagne ça contre l'adversaire. Être du bon côté, du côté de la vérité. C'est quoi la vérité dans tout ça? Je ne peux pas moi appuyer un monsieur ozo finalement belle yabana. Non. À cause de l'intimité, il filme ça aussi. Et à zone Nima, il y a un kabola qui a un master. Si ko aligné à blame nga Johnson Keto. Oyo. Na la kisi kutu vidéo te. Na la kisi photo. Aligné blame nga. Asubisanga. Dès que j'ai fini cette émission là, je pars à la police. J'amène les vidéos. Que personne ne m'appelle. Dans bon. Pour la tumbola monter. Là, na tumbolete, je suis dans le norme. Yamoussala na biso. Dénoncer. Je suis dans les normes. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. C'est pas du tralala. C'est pas du tralala. Ce que je fais là. C'est pour sauver la nation. C'est pour sauver l'image de notre communauté. C'est pour préserver nos enfants, nos filles. Notre progéniture. Progéniture na biso. Lobi na biso trozalate. Totiki la bana nini. Totiki la bana ke batata bas finaka bana mabele. Yango totiki la bango. Yango totiki la bana. Que c'est normal. Un grand monsieur a cause de bana mike a fini ibango mabele a filmé a posté na ye. Et le monsieur en question m'appelle à Menasenga. La mort est faite pour tout le monde. Bat monsieur au moment où biso et si na bibongi saminanga soki li waye na kei na pas encore na bibongi saminanga na banga li wate me na osa musala so na monyo na mabe. So solo du bien, na yebiso keba. Mais yo bandi mbala mona menace. O bandi mbala mona menace. So azuyo na police. C'est moi là. J'ai dit soki parce que nga item na confirmé à jamona. Soki bazuyo que moi na za mineur. Yozo fina mabele. Papa, koloba, ko kene la police et ce qui est la solution. Ko menacer, botu na yé ce qui est la solution. Pour me préserver moi, pour préserver aussi la communauté, que cela n'arrive plus à nos filles ou à la fille du voisin, de la voisine.
on doit prévenir la police. On doit. Yangwana Congo na biso ezokufa. Yangwana Congo na biso ezokufa. Mutayibi tikaye eza nango kaka 50 millions. Mutayibi ah ça beti déjà 2 mois. Abimana et tout mutam c'est ça 20 ans. Police c'est sa solution. Oui, la main de Dieu. Namboka otoza. Mibeko ezali. Mibeko ezali. Il m'a menacé. Vous l'avez suivi vous-même. Il me menace. Qu'on subit ça. En d'autres termes, qu'on hurt ngai, bako tambeli, bako sanin. Donc toi tu veux que moi je garde ça pour ngai nabino. Mukole yome comme langa yo muto zolo bake pour c'est sa solution te. Oh, on n'a même pas. Tu ne seras pas là? Tu ne seras pas là? Yo yena menace. Allez batiko kenayo. Non. Dès que je termine cette émission, je pars à la police. J'amène les vidéos. J'explique l'histoire comme je vous ai expliqué. Sur Facebook, moi je n'ai pas publié les vidéos. J'ai passé les vidéos à qui les demandé. Mouta bano sengango, on a tindé les vidéos pour Mouta comprendre de quoi s'agit-il. Et de tels gens, yo revanane, au bengisia savananda kuna yo, nous que ça baby c'est la obana. Combien de parents, combien de mibali, oyo bakota mabala, dabanda kabasi na mamba baby sabana na bango. Combien? Parce que Bobombier, il devient récidiviste. Récidiviste. Nous avons des enfants, nous avons des nièces. Tout ça, ma nièce, c'est ma jeune fille. Tout ça, c'est ma jeune fille. Bien nous sommes besoin d'habitude. Tout ça, mes parents. Tout ça, mes parents. Bah délire, Ezali. Oh, il y a ça, délire. Mais toi, tu filmes délire. Oh, Salina, moi, l'amour, qui paraît être une mineure. On doit dénoncer ça. I'm sorry. I'm sorry. I'm not that kind of person who can back people like them. Back them up. No, I won't. No way. I'm sorry. Charlotte Kassiama. I can't. Je dois dénoncer. Je n'ai peur de personne. Ce qui y a au Salangamabe, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Il y a là qui s'y face au Yarié, mais face à Johnson Yamabe, il y a bien ôté. Face à Yanga Yamabe, il y a bien ôté. Il y a bien gentil. Il y a monsieur gentil, monsieur qui n'a pas de gens. Monsieur sans famille, sans amis, sans sœur, sans Philomande, sans Fifi Ngaya, sans Willy Boudoukou. Mais sachez-le que ce n'est que la Croydon. Nazaramon la Croydon. Ce n'est que la Birmingham. Et pas à Béni Barcelone. Nazaramon la Birmingham. Manchester. Et pas Isabelle Bassende. Nazalaka. Mwanaya. Falcon. Nalimbisa nani. Olimbisa mutu wa menacé yo.
C'est ça où... C'est là où les Congos ne marchent pas. C'est là où les Congos ne marchent pas. Quelqu'un qui te menace, yo limbi ça y est. Moukola rotianga mbeli. Bolobi, Foti na ye moukou. Fala loba na police. Niet. Niet. Je pars à la police. Oual Ngabenga a participé. Vous participez. Le numéro est 07 42 45 47 148. Votre humble serviteur Johnson Keto, le garant de la nation, le pasteur sans Bible. Appelez-moi, participez. 07 42 45 47 148. Et qu'il y ait des polices. Et qu'il y ait des polices. Et qu'il y ait des polices. No matter what. Il ne peut pas m'intimider, moi. Il ne peut pas m'intimider. Surtout pas moi. Moutoua moukebo monako. Moutoua makako. Intimidation te. Atoza moulayi. Atoza bourreau. Si on a testé comme moutou na yo. Oza jelly. Soza jelly. Jelly brand. I destroy you. This is a jelly brand. Bongo na yeza mouke. Ola solo la. Azo abuser la petite. La femme. Femme, c'est un être sacré. La femme. Zota moi si. Ba maman. Bo silika tako silika. Nzoto na bino bazwi batombole lamba. Mwana na mabele ezobima. Ezobima sika. Qui appelle là? Allô? Allô? Oui. Jason. Oui. C'est Emeraude. Emeraude. Libanga talo. Oui. Oui. Nazolanda yo bengo zoloba et tout. Et c'est vraiment pitié, hein. Et ça, pitié makasi ke makambo yo. Ezongi lisusu. Donc ça qui kendaki ndenge ba maltraitera bana ya basi na bango et tout, mais ça revient encore. Vraiment, c'est pitié. Tout ce que je peux dire, et ça que pour ta sécurité, moi je dirais qu'il faut reloquer la solution. Parce que déjà ce cas salo ba fret bongo, ce lobby au soanae, je pense pas que il y a rolinga rosso là. Bon, selon moi, mon point de vue naïe, mais qu'on fret somebody, qu'on intimide moutou, et ça m'a mouté. Et nous qui sommes tes amis sur Facebook, tout le monde a essayé de faire une vidéo anati. Moi, je suis donc tout le monde a ngoté. Et la manière dont tu as parlé en direct, au accusé était, au fingi était, mais plutôt aux autres dénoncés. En plus, vidéo qui est pas la bongo, tiens comme pas non, c'est que batine de l'IOP, tu vois. Donc c'est pas que, je sais pas comment toi yon de moutozo du fornaye au publié en gros que le monde est baïba, vous voyez. Donc moi vraiment on a l'obéza qui est tant que je y ai ce cas où l'anda yon n'enga zawana à comprendre qu'il y a ça mouta comprendre qu'il y a ça l'imabé à zonge la yo bo solo là na normal ce qui mouté mané à recours aux zonge ça mouté massima à solano étant que frère étant que congolais donc à s'excuser na ba frère oya saliwana parce que eza bien te ba frère wa kobangisa wana ko intimider wana et kangisa ba teza déjà mabi soki azoyoka aluka abenga yo po azana numéro na yo abenga yo to swana étant que congolais toza na bamboko le to bonga matoza la bomoko mais tozo panza na lisusu c'est pas bien. Donc, on a malobé silinga, mais naebi que maman mwana oyo, je sais pas si elle est au courant de tout ce qui se passe, mais maman nyo soka moni que mwana, ata mwana wana soka zara 18 ans. Ata soka zara na âge, je sais pas quoi, mais tant que mobali n'onde mtazo sana mwana bongo, ça fait très mal, vraiment. Mouto abota oyeba ke eza mamoko ya passe vraiment. Donc franchement je moque de moi quoi, mais vraiment ceux qui tonton wana azoyo kabiso na minute oyo.
aluka abenga yo soki boko fande tant que communauté bosolo la parce que biso peut olinga te ke toyoka o problème comme la ki na njela ne ba tout ça bazolo ba o laisse tomber mais siko soki problème basali yo mabe corona déjà zo bomba batu awa yo zo tambola na ba fino wa batu na ba matanga batu zo kenda ka zo banga corona te bazo mona bolingo oyo za na ngo pona communauté te je sais pas quoi en fait mais franchement zela na zwa na moni numéro oyo ebengaki nga liboso ye Coco Arafat yango ezobenga ngai zela nazomona ye azobenga ngai. OK. Oui, allô. Allô? Oui, allô, bonjour. Ouais, bonjour. Naibi goza live. Wana ni keto kaso ya. Johnson Keto. Oui, c'est Johnson Keto. Ouais, numéro oyo ebengaki ngai ezalaki soki Coco soki tani. Coco Arafat soki te, Coco Arafat ya. Non, na kombo na Arafat na yebi yango te, na yebi kombo ya Coco bayebisa nga. Ya Coco Arafat ya. Nga. Oza live bato bazolanda yo. Na yebi YouTube na kota na kota te. Eza YouTube bi na Facebook. Toza na Facebook. Okoza camarade nanga te papa. Okoki kozala camarade nangai te. Ozo treat ozo friend nangai. Ozo menace nga bongo siko nazala susu camarade na ondeni. Obengi oza live bato baolanda yo. Kasi yango nazoyoka yo zanga kokoza camarade na nga te. That's why I'm asking you for what reason that can be your friend. You need to explain to them. Loba pona nino bengi papa. Na bengi yo parce que nazo comprendre yo te. Eza ce que problème nini yango au juste na posa bango batu pe bayeba. Eza problème nini pona moni na ba message ba tu na o asali nini. Asali nini jusque là ngapna ngina yeba na sali nini. Non, oko bloqué ligne na ngai te. Oko bloqué ligne na ngai te. Pendant qu'il y a une émission, yo bloqué ligne bongo, il y a des gens qui veulent appeler. Non, bloqué ligne mais mon jeune frère, yo kana bengo mon jeune frère parce que n'a eu information aux allées qu'il y a Angèle, ok? Yeah, of course, yeah. Donc Angèle azale qui n'a IP, il y a Moussika, tu es mon jeune frère, ok? Ngaza yaya. Ngaya na mamvula, peut-être yona no kokisi 40-50, je ne crois pas. Oza ajinin. Non, Oza assez à 40 ans. Oza assez à 40 ans. Donc, otikali ka bamvula ta mususu moko mibale ta mususu mo misatu mine boko kana na mwana oyo ya ngai ya liboso. Donc moto yo zo mona ya muke aza mukolo. Te o moni nga muke. O menase o subisanga non? Na bien sola na bingo mazo subisote parce que déjà sola na yo so ile kina yo pe to so na ye. Tu compromis ngaba binga siko que nous allons live on a ngaki no live na yo ngapla participer na ngola kese ka wa mutu pe za posa ayo ga live na yo komoni na posa te que no to beta masolo ngo awa masolo o na ni mona oti masolo to ko beta ngo en privé mais na posa ni participer bon siko ngai na komi na niveau oyo OK moi j'évolue je t'ignore na bosani yo ke yoza wala na komi na niveau na expliquer batu ndengeni ni na tagi photo ndengeni ni makamni na komaki na photo parce que vidéo comme la ngai OK vidéo comme linga mais la Facebook nanga na tagi vidéo na yote vidéo na yo batutang bazotuna bazotuna ngai yango nazotindela bango na inbox yo bengi au maîtriser dossier ngote au bandit malamoko avec impolitesse je dois le dire impolitesse
O subisanga o menace ba menace na yo kisi bango. Conversation to so like na yo. Alors na komi na niveau so na 6e mission. Nga na évoluera boye parce que naza mutu ya média oyo ya changana te. Changana te, c'est-à-dire que asale loko pour que nous reçoive view na nino. C'est pas moi, c'est pas mon genre, je te dis, c'est pas mon akabi, c'est pas ma trempe. Nazo si ça, nazo kende sikoyo. Yo ganga nazo lobate. Ne me coupe pas, c'est mon émission. Ou bien na kati yo, ou bien yo kingai. Olobi ofanda wana oyoka. Sur la sisi, na kei, na la police, na porté plainte avec les vidéos et consorts, na expliqué histoire, n'enge na expliqué ngo, ce que yo ya au contredire après. Bon, la kati, on a continué l'émission. Bon, je continue mon émission. Na continuer l'émission, ce qui y est na yambe souté. Parce que si n'a pas une décision, il pouvait m'appeler avant l'émission, à comme il négocier. Donc, ndeko oyo moni, il va commencer à déranger. C'est lui qui appelle encore. Botala na komaki kombo na ye. Ok. Qui donne sa version. Version nini. Après sa version nini. Boluba. Ma question, bino bolingi yé à répondre. La vidéo, c'est lui. Il s'est reconnu dans la vidéo. Naro Yambaye, oui. Nayambiye. Nayambiye. Il a menacé. Il a menacé. Il a menacé. Je le prends pour vous. Soriye Naro Yambaye. Allô? Allô? Oui. Oui, tonton Jason, émeraude encore. Oui. Je voulais dire ceci. C'est comme je venais de dire tout à l'heure que ce qui a sur conscience n'est ezonga. En écoutant Ndenga Zolo Babongo de Toyokaye, moi je sens c'est comme si que Azoko se sentir coupable maintenant. Et je dirais que la manière dont Azoko Benga yo Sikoyo, Totika ayoka parce que ça m'a loba et tika la comme preuve ndenge toza batebele tozo landa yo na Londres awa toza live tika ye tombé pe bien ndenge ye moko abengi en direct et tu lui a dit que toza en direct donc abimisa onyo sazaba azana ndenge grand frère jeune kanga uta loba ba tika e penza aloba so ki arosana ta 30 minutes loba to tika e animisa peut-être qu'il va se supplier peut-être qu'ils se sont coupables quelque part parce que na on sentir maîtrise moko boye kati na ye na oyo qui finit so wana ndenga bengi azoko se sentir coupable et n'oublions pas que ndemo otolo ba oyebi pe ser na ye donc OK, s'il appelle encore ngai na o rappeler été ngala zo rappeler été sora obenga na yambiye na ko yambaye numéro mo réseau benga ngai ya 0207 na yambango emerode. OK, merci. Ah. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour Jackson. Oui. Ouais, c'est Eustache Seke. Tu es en direct, hein, Eustache? Ouais, je suis en direct, je sais. Oui, petit wana na ebi bandakala aza petit na biso, hein? Ala petit na biso a parlé, petit tokoli. Il pas mon inde biso toujours évoluer. Moi je dirais ceci, hein, pour et gros mémélé ba problème ce qui na ebi mambonga na ban so 10 donc so moi na mo ka sali kambo oyo je ne pourrais jamais accepter. Na au conseiller boyeto mais ma évoluer. Yo zo en privé sola na e conseiller puisque ezama kamba ko salate. Peut-être ça là inconsciemment. Il faut mon colo moko à rêver que petit mambo tout ça là et me mettre en prison et me mettre en boyer me mettre en boyer. Eustache. Eustache, limbisa ndeko. Eustache. Nazona maman moya France yo lokoza mona ndako ta bango benga na phone normal.
Ah, il y a Kati. Ok. Akati évolué. Ok. Donc, pour dire que, joyeux na fond solo la nae, bende matoui, peut-être à dans inconscience, les camasos ça l'a bien voté. Donc, c'est comme ça qu'il faut s'entraider. Je ne pense pas que quelqu'un n'a pas police, qu'on benga na boye, qu'on salaka boye, ça, et on résoudre quoi que ce soit. Donc, on a un paramètre où on a d'autres problèmes. Nazo maman mora ba benga na France tout au début nazo yenan. Ok, d'accord, merci. Allô, ma soeur. Oui, allô. Oui, maman. Bonjour. Nazi yombango mbango. D'accord. Donc, on est là. Ndenga sana azolanda biso na direct. Et là, quand on a une minute, parce que dans qui tonton, on a mis la téléphone à l'objet qui a marqué ça la zoé batté. Non, il est quand même majeur. Toi, tu comprends ça qui a marqué ça la zoé batté. Tant la film qui. Toi, le batté qui a filmé, parce qu'il y avait aussi battu monsieur Sopembe Naï. Non, il y a mon filmé. Kasi yem ça doit filmer, mais quand on a filmé bongo, il y avait aussi des gens à côté. Si on t'a dit d'être homme dans ma sanga, on tourner ça ma sanga, bah ça fait qui pembeni. Là pour moi, la semaine alternative parce que ça ko sangu ça me décolle biso moi moi si. Ngana mama, non linga jamais mutu moka filmer moi na bongo après to tika pe ka bona réseaux sociaux. Pourquoi bo linga radi ka mukele là les c'est là en famille. Tant on y a publié, on t'a atteindre la soi-disant mutu. Soka ça qui muta mayeli. Là, on a mon qui titre, on attend au titre, comme dans la tableau, comme d'habitude. La mon titre, la mon qui y a aujourd'hui, on se place à Zali, ami de et pas na yo. On comment qui te que, au tien vidéo, n'a pas dit vidéo, n'a comme on est pour lui. Son homme, la zone à privé, tu peux sur la combo. Yes. C'est là qui me regarde, avant de voir ma qui bébé, ou na boy. Ce que qui mouton, salata. A des gars qui te que, allo, bah, ah, non, au public, qui n'a pas son mona. Nous allons faire là, avant de couper. Yamaye, tourne la bisoye, pourquoi il a fait ça? Et à s'excuser auprès de toi, parce que dans le film, Bakamon soit agressé qui voilà, aux hommes n'a été. Parce que l'on a sur sala, et même là, combien d'années d'emprisonnement? Donc, à ça, vrai, c'est ce que je peux dire. À ça, vraiment, vrai, qui sait, à s'excuser pour bisous ton monde à Kao. À s'excuser ta peau, n'a yoté n'enga manqué au respect. À s'excuser pour la bisou bâti. Et là, il y a le baka yangoana. Merci. Merci, Ornella. Merci. Alors, on évolue. Et sache c'est que au lobby na yo, ba mama pe bazoloba, ba Henri Kebe ya bazoloba, ba Safi Lumande bazoloba, un numéro privé, Sogezaye na yambaye. Allô? 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 Mais au moins, Ezanani? Alain. Oui, Alain. Oui. La bengi pour la sens que au moins neba makamunga bandi. Ce qui yope avant au tiana no image na ye na émission lelo, il fallait de au benga ye au solane dans un privé pour na même nga na place na ye. Na monika ba benga ke ba tie photo na émission. Mais il y a un problème, on dirait, et comment on dirait contre à rendre. Non, Olobi, Obengango, ça, nini? Te yo soki omoni photo na yo, Obengango, ça, nini? Non, nalina yo ka phrase oyo Olobi, osala nini, Obengango, osala nini? Ah, voilà, yolobi okobenga okosolola. Mais yo nengo tie mission na yo pe oza police te pour no binsamba mo photo na o tia boy. Il fallait yo pe nengo. Ah. Siko oyebi rôle ya média. Mais rôle ya média za te caractère que no exposer mutu. O exposer te osali bien. Mais il fallait Ozolo baba langage mibale. Ozolo baba langage mibale. Donc, yo, ozo pesa y raison, au même moment, nazina no muto mususu. Allô? Voilà. Les avis sont partagés. Ndeko wuti obenga lobike. Soka zelana zwa ekanga. Oui, Johnson Keto.
Est-ce que nous avons une intervention mon mouké? Ça l'intervention, ça live. Ok. Nanina le baboya. Depuis le début au Pesagidiso, image que émission Zali au Lobelango sur laquelle vidéo au tout le monde qui yango. En fait, dans l'image au Yotinda qui n'a tombo. Alors, c'est que pour développer émission, parce que au tiki téléphone est ouvert pour la bâtonner surtout au bako pesa point de vue na bango. Vidéo wana et comment qui est pas na yo ndenge nini. Alors le rôle a déjà yé moto wana a reconnaître très bien que asala ki vidéo na ye, mais ayebi bato ya publier qui est pas na bango. Bango ba komisi vidéo na libanda. Alors au lobby to yo ki yo. Maintenant le rôle sigo alinga sala en quelque sorte de to benga droit de réponse. Na ndenge vidéo et puis déjà na kata ba réseaux sociaux. Moi je suis contre ya bato bazolo baki boso la binom balé en privé parce que eza sur les kamba privé té ba échange bosali ya binom balé ya intimidation to kende boy to sala boy on les a eu décision naé. Maintenant c'est mieux que otike la étant à solo la makambo ya linga solo la comme ça autour naé o la saki innocentité na yo que eza yote moto zo ki vidéo wana bato bazalaki aux alentours na ye bango babimisa vidéo wana alors so basalaki vidéo na par propre sentiment à quoi il y a des conséquences parce que les arrêtés ils ont ma vidéo dans la police ils ont bateau monsieur je peux pas faire déjà vidéo y compris entre autres batonaye ou soit ça qui na batonaye ou bien pourquoi larguer vidéo dans les réseaux sociaux tu es bien monté pourquoi larguer en monté tu mettre bien monté pour quelle raison affirmer qu'il y a aussi longtemps que kotala mwana wana aza mwana moko ya muke par rapport à ye mutango donc pour ngai na préférer que otikaye aloba soit rotatonner na makambo ya zoloba et que ça la mieux que ça la protéger pour naïo na regretter moi muke na et pas naïe na ba réponse naïe peut-être les amours qui yanke moi muke ndenge akendeki na mon sens c'est intimidation là peut-être déjà intimidation déjà eza mabe parce que dans mon lobby que to kuta na la soumise et aux alanines bagarre il y a batumi balé ou bien au cause d'instrument tenir côté on a égosenga protection contre la police parce que on sait jamais il y a kokolo bayango mais ayebité que makambo ya lobby yango tant sur ya ko sala moten et que pas la moto musa sala donc il faut dans la intervention il y a police pour mettre calme dans la place wana mais le seul message et ça déjà mabé mais pesa moi temps au lieu abenga ekanga abenga sikoyo boyoka ye ouais soka bengi pesa étant ayoka même bato basa ba conseiller na toujours na bango par écrit ba stage bazawana baza ba conseiller na ye ba deps mukalinga bazo koma ba conseiller na ye ba yedi sai azonga la télévision aloba so baza na manière à raisonner très bien pour la télévision à s'excuser la intervention pour la défendre quand on a risqué qu'il faut perdre moi sens na biso d'anthologie journalistique na sens de la personne conseiller moi parce que ba komso ba déjà ba ni ko accuser il fallait obenga nano ye mutambo liboso poso la na ye il fallait donc au moins on va dire que l'on a vrai sens c'est du solo mais il va déformer à mon sens que aux aloko là que obimisi loko moko boy sans pour autant tout na envie à battre alors que c'est dans les réseaux sociaux donc et vous demandez que obenga mo parce que ça solo et mis na cadre des réseaux sociaux donc na cadre ya domaine ya boulot okoki toujours ko s'engager na mosoko lingi tout comme ko linga te tiki nango parce que tant ba ta la mode ya réseaux sociaux et ça yo tem donc ça yango mais yo zongo comme par hasard au raté yango aux yango au monde qui ça a bien de to benyango bakti valeur mais c'est ko développer sur yango donc tikela yeta soka ko benga abenga bo yokaye et vous amwa bien et puis ngana osengara garçon mo ce qui vraiment azale qui a Angèle Nebolobi Angèle abenga ye a solo la na bato na sens et respect et non pas par intimidation voilà on a sa contribution. Merci Ekanga bobo sanate na 19h tozana émission na Ekanga une émission ya kitoko bolanda musique ezongi na UK tote donc bolanda to panza mpoke na Ekanga et oza très kitoko ngai contre Ekanga nani alingi boyeni donc eza joli merci na 19h bovanda na donc bokozwa match moko kitoko Johnson Keto contre Ekanga na 19h ya match ya kosubisa te eza te ko ya kosubisa oh non so indeni non ya biso vraiment na libota match ezalaki bozolia fufu bozo discuter na tune des pions na kotisi eboy na 19h émission kitoko
Alors, ndeko leki koko, oza leki. Oza leki. Soko lingo loba. L'occasion. Et mi pesa melio. Benga. Batuba yo kayo. Menga. Je me protège, moi. Allô? Oui, allô? Oui. Wane Kanga? Non, c'est Johnson Keto. Hein? Oye Kangate, Johnson Keto. Ah, Johnson, sorry. Sorry, Johnson. Is that Nini Charlotte? Nini Charlie? Oh. Olobini mama. Yeah, nabandai ko linga ko explique sur makambu oyo na ozolanda na nini yao. Alors makambu oyo eza pasi makasi ndenge toza ko izote repitaka à chaque fois ozomona kaka izosalama izosala. Ozolanda. Nazolanda o mama. Nabandi volume na ngezo yoko mwa na ese sozo kanga. Na yoka très bien. Très bien. Makambo ekomeli biso na nini awa ozomona ta bamama ebele oyo bayaka na bapapa bamama oyo bayaka na bapapa na donc bane 95 toyebi babiloko oyo biloko ebandi lelo te biloko ezali ozomona bana na biso toyaka na bango baseri wana batanga klase te likolo ya biloko oyo tozomona lelo donc soki ezalaki ezobima ti lelo mbele na batv awa donc na bareseau sociaux mbe tomona bana ebele combien baza koabize bango na communauté alors bato oyo bavandi baza koyebisaka bato ke non tosolola yango na mopanzi tosolola boye ye intention nini azalaki na ngolo azali kofilme mwana wana mpona nini bato bazolinga kosambusaka bamama ti lelo mpo mwana wana kokoma mama ya mutu un jour ye oyo afilimaki wana soki batie mama na ye oyo afilime mama na ye akosepela kofilime mama na ye alors biloko tozala te tobanda tozalaka na bapour bacontre te ifo tozala vraiment toza ke non oyebi eloko nini ozosala tozolanda justice oyo eza banti-valeur na kati ya mboka tokobanda donc moto oyo balimbisaka eza oyo ayebi eloko aosala te mais oyo moto ayebi eloko oyo azosala aza kofilme mpona kosambusa mwasi ale ekolo na biso bakongole ti lelo tozomona yango eza esengo tokoyoka yango elengi eza kosalama tolimbisa tosala boye finalement tokokende ti wapi mama eza nini biloko efo toluka totika yango totelemela mabe eza mabe malamu eza malamu alors bato bazalaka te o te bakoma tiese non mama boloba mpona nini bato bakoezala tosolola yango na mopanzi makambo bato basololaka na mopanzi eza bandeko mibale baswani nde bato bakoya baye kokabola bango ke non toza bato moko toyokana mais oyo moto aza koabize oyo babengi mama akoabize oyo babengi mwasi soki donc mwana wana lelo oyo ndenge akozala wana na bapara nde bamona biso nyonso bamama tozongapesa biso nini batia makambo yango esalamaka na kobomba azobenga yango privé tanke afilimaki yango eza lisu likambo ya privé te yango wana donc bato batika koyaka na plateforme mpo balukaka balatisaka likambo yango ebili elamba eza likambo ya moto azwi bolumbu pasi yango eza biloko kaka do nalinga eza na participe donc yo na miniti oyo kokende na polisi soki polisi okokende mpo elapisa bamisusu mpo bakomi oyo akokota libala ake koabize bana ya mwasi oyo afuti kuna oyo akokota wasali bofinalme eza nini makambo ekomi kaka bana mibali batataka nde basalaka babiloko ya modele oyo bango oyo batieke ntina bible eyebisi biso ke bango nde baza bashefu ya famille koma bashefu baodetruire neni libosango ya bango boye En tout cas, merci. Chef akoluka lobi to koma ndenge nini po nde bazolinga balobi ke no bapesa bango ki bokonzi yango bakodirige na modelo nde bakoabizaka bana
Ah. Merci, maman. Contribution yango papa. Donc, il faut en tout cas, police aussi ça likambo. Na resukisa na décision yangai. Naza sentimentaliste c'était moto moko ta comme manga na sentiment. Donc na resukisa la débrouiller ba décision oyanga. Merci. Merci maman Charlotte. Katiama, merci vraiment. Bino bat bolanda ngai. So lingo benga. Obengi, oh là là. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Mais quand vous diminuez le volume, il y a téléphone aux oyo kelanga. D'accord. Si on a eu très bien. Oui, champion Ted. Boni papa Keto. Allô, Ted? Allô, papa Keto, Boni. Ça va, aux live, hein? Ah, ok, d'accord. Dans l'émission bien, et dans l'andi pendenge au lobby, bien expliqué. Et là, on a CPL dans côté et pas ya frère ou a publié qui vidéo n'a pas publié qu'on a bien gaé, tout sur la gaé. Vraiment, Aza désolé. Aza vraiment désolé. Eza qui a le bec qu'ils a les copines naé. Eza juste kaka pendant ça va dire na on a moi si naé, la copine naé. Aza moi en bouquet à mon col. Et vraiment, on est dans comprendre un peu nos autres. Mon autres bébés c'est vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci Ted. Ok. Ted Bami, donc champion de boxe. Hein? Donc champion Yamboka Oyo. Yamboka Oyo, voyouté, bien éduqué, bien élevé, responsable. Ted Bami. Oyo, Tikobenga, moi na sud. Balek Nabiso, mais bon. Champion de boxe. Namboka Oyo. Botsa ba j'aime. Ndenge maman Nabiso lobby. Pour ba signaler ce qui n'est pas. Bon, Soki Ndeko, Olingo Benga, Benga na numéro 0742 45 47 1 48. Le numéro est là, na titre. Bon permettre Nakanga. Nakangelo mo awa 2 minutes 1 minute Nakangelo mo awa. Donc, comme je disais, Oya Benga, Abengi, Tozozela, Henrique Bea, Benga na 0742, Christian Kabasele, tu dis quoi? Kouloutou Magellan. Donc, si j'ai l'abisso boyebine zalaki, c'était à propos il y a vidéo où ils ont circulé que je n'ai pas mis moi sur Facebook, mais si on a besoin en gros, ils ont na ba inbox notre jeune frère Azofina
moi na moko mabele. Bon, là, les gens commencent à parler Aza mineur T, Aza majeur, mais l'impression que nous avons est que la petite est une mineure. Et vidéo tant que Komelinga, au lieu de publier vidéo, na sali capture. Na routine de la bino, o alinga zongo na inbox, o zongo, azo finaye mabele, bali animbanga, alakisi libumu pla, alakisi ninga lati mukadi, na seba whisky eza, il filme ça. J'ai pris la capture, na ninga zo fina mabele te me capture, yelongi na bango mi balé, na posté na Facebook. Nani ayebi mwana mbali oyo soka yebi ye aluka biso atipo atika buzoba. L'intention n'était même pas de développer à ce stade, de développer ces sujets jusqu'à ce stade. Mais batwazi ba vidéo yo papa, il faut dénoncer ou dénoncer. Rôle na biso médias anini. 0, 7, 4, 2, 4, 5, 4, 7, 1, 4, 8. Emery Sindani. Komela bango numéro Isabelle Bassende. Komela bango numéro Oyesukina 148. Eza na titre. Bota lango na titre. Zoa yango koma yango wana. Titi muke ndi na routine la vidéo. La routine. Donc Papa Keto n'est pas un fou. Papa Keto aibi phone na yete pour la zoa vidéo yo. Vidéo Komelinga. Tant que Komelinga na traité yango. Na lobité. On a publié vidéo. Tikangala sa la capture d'image. Voilà Prestoni Kitoko. Yo zama bange bele. Emero de li banga ya talo. Bo zama bange bele bo tindeli Charlotte Kassiama. My sister. I love you. Merci. Bo benga na numéro yango wana. La main de Dieu benga na numéro oyo. Yo zalango. Voilà. Christian. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Alors, bonjour, Papa Kate. C'est Henrique, hein? Ah, vous avez un numéro T, Henrique Beya. Oui, tu dis quoi? Ok, on a bâti ça kaka. Par rapport à des bandes de konoso bazo, talisa biso na Facebook, na nit na yo. Bon, on a évité ce que c'est comme la mort qu'on a bango pour balbaketika, beau solo là. Nazo tirer attention, n'y a papa Mayemba, Freddy, n'y a espace que n'y a monsieur là qui a dit, en fait, si on a ne comme la binoté, bon, ça va penser à bongo. Au vivre dans le monde qui n'a qu'à t'endar, les appareils. Pour vivre mobile na katanta kwa zo simba bana, ça traumatise le gens, les enfants, toute la famille. Bozo affecté. Bozo mona oka lokwa li solo, bozo kwa oka lokwa li solo, mais quand ça vous arrive, jamais Rosalata n'a patience à bozo bana. C'est trop difficile à comprendre. Moi j'ai vécu le cas, quand je vois des cas pareils, je n'ai pas de commentaires à mentionner au-dessus. Je suis la police. Police nde mutu ate ya kabiso. Et puis makamba boye, eza makambo bateau bazo sa la communauté. Ça se fait silencieusement. Même les bateaux bazan en ligne, même les gens qu'on connaît, même les gens qu'on ne connaît pas, les gens qu'on ne connaisse pas, ils font ce genre de trucs. Mais ça passe pour y belonge lo bate mi tema o eza sanduku.
Batoizo sa makambo impitoyable à la communauté. Au confond de la mobile, au PC, je m'excuse, il y a les gens, les mamans, les dames, le papa, je m'excuse beaucoup. Pourquoi? Mais mobile, sous kazam tabakisi, sous kazam doki, à quoi préférer, à qui ne resimbelo bana. Vous vous imaginez? Na makambo boy. Moi, je vécu un cas, il y a un nazo mentionné, nazo insisté. Je vécu un cas. Il y a les gens qui connaissent ces cas. Il y a les gens qui en savent et les gens qui ignorent les cas. Mais moi, Enrique, vu comment traumatisé na moi nanga. Na makambu oyo otozoloba. Makambu oyo isa sérieux, pe isa sérieux. Et il y a un monsieur là qui vit à l'île, la baron William. Je ne cesserai de citer ses noms. Bato ba yebi ete ba yeba nazo bakisa. Moi, je vécu ce cas en 2006 plutôt, quand ma fille avait 10 ans. Le monsieur essayait d'entrer dans la chambre de mon enfant. À quoi ça qu'il est na caleçon? Je dis ça publiquement pour pas souvent dans les silences la montée maté. Il faut dénoncer ce genre de gens pour communauté et ça les ouais. Au fond de la montée, mais il faut faire un ndoki. Et ça peut pour dénoncer tes pots et sungaye peut-être il fait ça inconsciemment. Peut-être à ce salango et ça va lier en famille. À ce singa et ce singa la aide de l'Ufrance. On ne sait pas. Moutoulom tasa la kanaye. Il faut pour aider Batou ya modèle wana. Pas qu'on ça après il regrette. À cause ça là après il dit non c'était pas moi. Tu vois il vient devant toi il s'agenouille. Ah c'est un pardon. Le pardon libère oui. Mais il faut lui aider aussi à l'écaïta pour un. Atika makambwana zosala. C'est ça que les gens ne comprennent. Surtout communauté africaine. Tika bomba. Oh, les kabouinde quoi. Non. Toujours détruit communauté nabiso. Toujours détruit. Moi, mon bal, on a détruit ça. Vie nangana et moi nangai. Nazo loba, on a combat seigneur. Nako kosa na ozelo côté. My beautiful daughter, kokasuko tangate, akokasuko salate, elle ne fait rien. My beautiful daughter. Hein? Il faut qu'on si il y a un problème, il faut dénoncer ça. Il faut qu'on mette au tribunal. Il faut qu'on mette la justice. Hein? Qu'on mette la justice. That's not fair. Et ça, mon maman, osana bana. Au petit bana ça tu dis non, il faut qu'on en parle. Oui, on va bien en parler. Et la suite, ta famille est détruite. Toi, tu restes là qu'en parler. Tu es là détruite moralement. Tu n'arrives même pas à aller au travail, tu n'arrives même pas à aller aux études, hein? Et ta fille n'arrive même pas à rien faire. Aux autres, qu'on en parle. Qu'on est le queen à Katanda Kunaote. Ce que le queen à Katanda Kunaote, on ne va pas si on a la Zoloba. Batou Bazoloba, oui, Toboïté. Aux Zoloba, et comme elle a dit, comme elle a évité. Parce que ça se passe silencieusement. Il y a d'autres femmes, et eux, les Krabana, on a protégé mon bal. Protégez-moi, non, on est ça qui on est sa protection. Et sa protection, on nous ouvre de plus en plus. Je me rappelle en 2011, la classe, professeur il faut lui donner, qu'on dénonce. Et si nous sommes en je n'avais pas cru à cette dame. Mais quand j'ai entendu parler de cet homme à lutte, et copine n'est pas fan je me suis dit, oui, voilà. Le moment, je vais tout dénoncer. Et puis, j'ai appelé la police. Police a landé le Makambu. A dit que Makambu est un frère. Mais la dame qui restait avec le monsieur, on lui demandait, mais il faut au tribunal, la dame protégeait l'homme. Moi, c'est à ce couvrir mon bal que non, mon bal a été de l'autre côté. Mon bal a été de l'autre côté. Et il y en a un qui reporte le Cambouana et déclenché. Et puis, on a pris le monsieur. Mais c'est seulement momentanément. Parce que moi, la langue, j'ai dit que le tribunal. La report tango, le tribunal a dit que moi, c'est lit. Moi, si elle dit que puisque ma fille n'est pas bien, quand elle va se rétablir, elle m'aura bien, on va au tribunal. Comme ça, silencieusement, ils vont apprendre. Ils vont bien apprendre à arrêter avec ce truc. Si tu n'arrives pas à arrêter, tu demandes l'aide, c'est l'eau délivrance.
puisque oza maniaque ozoyeba makambo osala te oza maniaque ozoyeba makambo osala te moyibi na ndako epai tout ça eza badémon il faut senga nzambe akangola yo alongolo na molimo oyo merci oza na bana osala attention bavisiteur na ndako osala au tonton au kingani osala très attention. Moi chez moi les gens ne viennent pas. Chez moi les gens ne viennent pas. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Ça fait tellement mal que merci ma sœur Henrique Beya. Merci beaucoup. Merci, je t'aurai très prochainement pour que tu développes l'histoire, mon soussou. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Donc voilà, il y a des gens qui ont vécu de telles histoires. Henrique Beya, une sœur que je connais, une sœur à nous, a vécu cette histoire. Et voilà, il y a Monsieur Coco qui appelle. Tozoye. Tozo Monsieur Coco. Ouais, ngai Coco. Si tu as bien, il y a les lois nga ngai nde mutu wa bete masuna bwe. Vraiment, elo nga na loba bien. Fi oyo nazali na ye azamwa muketi aza 24 ans. Na fait bon. Eze bateli nga na ye na pagege na tinya ngo ba camarade nga neti ya kwelo ni awa. Mais et comme na maboko na o blame yo pa mingi te parce que yo zo na journaliste oko panza makambo ndi ko lingi. Ozampana. Mais ils ont déplorable que non les lots et comment on y va boy na comprendre azamwa mukete na bango pe awa ena lipasa na ye comment dire ils ont ngo bongo te bozo ngo te que non ngai na so ba deli na ba mike na o publier bango vous comprenez pour on dirait ba pe ba besoin mais normalement pe malgré na ko kota na page na ote pour on dirait page na fallait rosa camarade na yo na micho na camarade na Facebook te na fitiri na osa efo na join pe makambo na bino mwana wana aza mwana mukete aza na mwe kuti ya 18 ans pe kutu te donc parele ka mutu oyo na sik pe yo po ebi yango bien allo nazo tozo kayo na sik yo po ebi yango bien eza ngai te mutu na publier yango na tango na Facebook na tongo kaka nazali surpris na mona photo na ngai na la fille que nazali na lobby na butu. Donc ça n'a pas bien été peut-être un de konanga to ba ndeko please penza na o senga pa na biloko to me mango to me na mote na o sendeli ni naza respect ba mama bande konanga baza awa so ngota bien na bande ba basi misatu awa nalinga ko to ba bêtise te peut-être que na mutu mo to soki andia ba de publier bande konanga et ça n'a pas mutu passe quoi. Donc fi nazaki na ye aza mwana mukete aza mineur te ndenge bato ba poso ba kanisa aza mineur te aza fi tozala na ye banda kala kutu na sens wana soki oza question mosusu otuni nga mpona na clarifie yango bien nayebi mpa bato balanda mpe yo bon so siko ndenge yo lobi osuki to tozala maloba mosusu okobakisa nakozala maloba mpe me na posa question na yo mpo to clarifie non nga avant na pose na pesi o temps na pose question te oloba oyo kobimisa na kati ya motema na yo oyo eza motema na ngai ezaka kina nde eza boye soki bamama oyo baokanisa kina fille oyo ngai azalaki na ye aza minere ekomi ya lokuta mpo nga mpe nakobanga mpe polisi ti nga kotia eloko baya mike te tosala baintimité na biso oyo tozosala lobi ekoma na ata basocial media oyo yo oyebi avant kutu yosala yango mbila obeti yango de ya porte omoni nakopi obanga biloko ya bongo donc aza mwa moke te ya mokolo ndeko na bandeli lisusu oza na eloko mosusu okoloba ndenge to évolue ti tokomi na mokolo ya lelo ya émission eloko nini okobakisa maloba nini okoloba o mokili eyoka mpo nga ntango nakozwa koloba nakotuna o mituna olobaki na ocomplike yo to na ofavorize yo bon nalingi yo omilobela makambo okoloba librement eloko nalingaka na bamama na bandeko na biso basi vraiment bozala gentil na nga nazalaki na ngai na la fille ya question tozalaki na se ya mwa bandolongo
boye na tangu na so ba masa ba bengi ngai ngana enjoy na ngai na clip ngwa video na WhatsApp mais normalement na posa so mutu te donc na ko ba suka ngwana boye na se osuki no wana na suki wana we OK ndeko nanga na loba no boye oui ozaki na plaisir na yo ouais olobi na biso ke mwana na 24 ans ouais yo muto lobi na biso yeah yo muto lobi na biso ke aza na 24 ans biso to vérifier te soki aza na 24 ans sikoyo ngai oyo olobi ke kosubisa natikilaki yo liberté ya oloba oko oloba oyebi na mokili oyo nde toza boye eloko eleki limbisanga eleki te eza te so tali bato bayebisi yo titre oyo nga natiaki nakomaki nini nakomi nani ayebi mwana mobali oyo bolukela biso ye po atika buzoba oyo nakomi te ke afini mwana mabele asali boye nalobi yango te OK donc en tant que mutamedia tant nazwi video na yo natali nakoka pe kokanga photo esika yo zofina mabele natia ya mabele natie wana te nazozela yo olobaki ndeko namoni otie photo na ngai ya promango eza nini yo bengi nga obengi ngai avec ba menace nyonso eloko moko oyebisa bandeko nyonso o bayibi ko respecter bata media te muta media ataza muke nayibi yo leki ya Ken Piana grand frère soko tuniye omona ata député moko alinga kangise omona ya ola soki ya zan Ken Piana po za na media alors so zu problème na muta media yo zuyo bado menacenga osubisanga o menacenga non napesaki autant nga napesi yo temps tana otuno ozala likamu susu na banako zela olobake non kulutu limbisanga kulutu salaboye olobi yango te epai no pardon eza koexiste te bolimbi sikosenga bolimbisi epai no eza koexiste te non tika nga na évoluer sikoyo ekomi talanga omoni langage na yo nazo respecter yo pour la média na yo pour na sikoyo donc so kati awa oko respecter ngate à part média naza mukolo epai na yo naza yaya epai na yo mais langage na yo sikoyo zo bani ozo respecter ngaka pour la média donc so nazaki pe na média te o respecter ngate pour yo respecter mut il faut que la média memo contre mur ngai tika ngai naza ko évoluer ngana ko peso sultan te pour na tuna kiyo na tika kiyo oloba tika ngana loba tika ngapena loba donc tika ngapena loba naza papa naza parent pour ton information moi nanga suka za na 23 ans pour ton information donc naza papa na mwana mukete na appel londonien na wumeli pe na Londres moi muke donc na yebi likolo na se na yebi Croydon na east na yebi nord na sud na yebi butu na mo na yebi pe gère kwata match kwata na yebi yango mais omona esika mo okufi tango yo banda oloba na kufaki tango gazengo subiso na kufaki na tiki yo loba mais na vie
na vie il faut yekola yekola eloko moko o bayebi kobenga pardon yekola yango lelo na émission o nayebi ke soto kati wano yanke wano danger ou subisa no sa nonimi mais mutu po o kute na ye ngai ni yo ni bato bazokoma bako kalmenga so na bina ke na mbila no ke na mbila mbila mutu ayebisa biso so mona na za na 24 ans toi za na 22 ans mbila mutu ayebisa biso ke non le monsieur et ça kota boloko toi kota boloko te mbila mutu ayebisa biso ke non mais c'est oyo to non nazolo bate ko kota nalobi te ko kota boloko nalobi te nalobi mbila mutu akoyebisa biso pourtant yo koma identité na yo kobima identité ya monsieur Kete kobima normalement ya yo to yanga ba kolobaki na kota boloko papa yo so kota boloko otiaka photo ya mutu na Facebook OK to ba kolobaki tonton yo so kota boloko au viol net batumo babenga balobi ke so beta boloko ya viol batumo babenga beta boloko ya viol na lobi batumo ngate mna confirmer batumo babenga non nazo pesa yo na opesa kobanga te koko na opesa yo koko yo mto benginga na émission yanga émission oyo ata président Félix akoti ah non yebiseke président est rekoki tozo 4 émissions normalement et ces émissions nanga na pesi yo temps na tuni yo ozala makamuso akoloba olobi osuki na bakisi deuxième fois ozala makamuso akoloba olobi osuki bon zela sikoyo na minute wana yo sukaki zela sikoyo nga nasilisa bon napesa yo na opesa yo na bezo toyoka yo oloba oyo lingo oloba mais tika nga nasilisa yanga ko déranger nga te yo tango oloba bato bakoyoka yo calmement bato bakoyoko donc conclusion nangeli nasala boye Coco Arafat wa petit nanga nabimisa identité mobimba Coco Arafat eza signo nanga kombo nanga mobimba eza Alain Makizembe tosola Alain Makizembe OK tosola Alain Makizembe wana ya ID nanga OK donc dans la vie il faut éviter bilo rebelle délire na contre délire na ote na contre délire na otenga na contre yote ngai na vie na na mona yote mbasu pe bonanga mbasu to ibani pe boy pe to so ba intimation te be mbasu to ibani tamsu na mona o mena tia kate donc na za na intérêt te ngai na zala contre yo non na ko sala ngote pour na zala contre pe batu te ben tant toza batu mutu aza na domaine na ye soki nga na ye na domaine oyo salela business na yo na o respecter yango oyo eza domaine ya nga ya media na salela business tant na moni yo bapiblie eloko mo nga na kanisa batu kudu babenge tala camerounais tala nani boy congolais yes 100% 100% congolais na confirma ngonga mokoti yango yekola eloko moko lelo nga vie na yo yekola kosenga bolimbisi yekola I'm very sorry. Parce que ngada tout le numéro de téléphone pour vraiment I'm very sorry. Donc naza sorry, naza single pardon
na ba propos na nga na tenaki avant ozamba sikoyo